Affaire Alibaba et Saratola, affaire l'escroquerie, il y a ma formation, affaire il y a makambo nyonso ezoleka na réseaux sociaux contre Saratola. 80 mamans qui réclament bambongo na bango. Ça, c'est sa question. Ouais. Saratola na ba formation na ye a escroqué 80 mamans mbongo. Oyo azo singela bango 50 euros, 50 euros, 50 déjà, euros. 50 euros, c'est faux. Ma orgueil. Ok. Parce que le cas, il y a un choc à bango. On a commencé à orgueil fois 1000. On a vu qu'il est choqué bango. Est-ce que Sarah, au début que les gens aussi te reprochent trop pour na oitali vantar, hein, Sarah? Ma vantar, ma casse, ya rolega tali. Yo, rangata. Eh. Abna vantar. Mais pourquoi aux ala vantar, Sarah? Parce que na yebete mozuya pasi ayeba kabozuya ya baninga na komi kitsa ebele. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, le plateau est déjà prêt, décor déjà batché, Bandeko Balandi. Il y a Top Media Télévision, Bandeko Balandi, il y a Saratola Télévision, Bandeko Balandi, il y a émission Oh le code de bonne conduite, c'est-à-dire ça c'est du nouveau, c'est que t'as dit de Montiki la Bengaka, c'est du Yokesa, c'est-à-dire du Yokesa Tokozala Awa Lelo, na plateau, oh na décor, oh yakitoko, Bomoni Bache Libiso avec Sarah Tola, je pense depuis Saratola Azali Libanda Mbala Liboso, Saratola Aluka Moyen Aloba, avec son cœur, Saratola Aluka Moyen Aloba, avec son âme, donc c'est-à-dire, après Sabino Makambo Bino Bolingaka Mingi, en direct de Kinshasa, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, on a coupé ça, merci Bongo, à celui qu'on appelle le maître, Sa Majesté, le minant maître Magui Makie, c'est merci beaucoup maître Bisika de Zouamio Longonia, Ezonga et pas maître Magui Makie, c'est un grand merci à maman Bijoun Ketani, depuis quelque part, maman, je vous aime beaucoup. Maman Déborah, Kiloba Mère à Calgary, maman, merci pour nos sage conseil. Heureusement, le ridicule ne tue pas. Et puis heureusement, moi t'as dit je connais Dieu. Merci beaucoup à Papa Noé Mavaka Lanzinga, le big boss, Mopanzi. Il y a Maman Zozo, mère a triplé la Cour suprême. Fifi Wechi, condoléances nanga na famille Wechi Mobimba, Nene Wechi, Nzambe Azala Nabino, c'est le bon Dieu à Pesaki Moutouazui, Lokumo Ezonga et pas Yankolo. Un grand merci encore une fois à celui ou celle que nous appelons tous Yvette Mbangu. Non, qui Mbangu te mène comme ma place Oza. Yvette Mbangu, big dédicace à toi. Oza déjà na Belgique, Nzambe Azwa Lokumo. Bon délivre derrière la caméra. Merci pour na Moussala Malam Ozo Kosala Awa. Bon délivre. Saratola, Oko Bongama déjà, Bandeko Balandi déjà, Sarah Azo Sala entrée naye awa to sala musala na ndenge elongo bani. J'en profite pour dire un grand merci à Papa Diego Milito. Merci beaucoup hein, Papa Diego Milito. Nzambe azala nayo. Eliane Kazimoto, je vous salue depuis les États-Unis d'Amérique. Nzambe azwa lokumu. Blandine Tatala aussi. Je peux jamais commencer cette émission sans pour autant penser à vous. Moussala et Bengi Bisso encore une fois, une façon ya osola. Hein, Saratola. To mataka déjà. Sarah Somoeza Kotaka. Kotat. Kota. Kota to bana musala to bana ntwaka, les analyses et bandits déjà musala et bandits, c'est-à-dire bon des livres, éviter bah image à télévision là parce que c'est trop Sarah. Oh au côté lokola ndeti mokolo papa wemba akufaka siko jour et bembe bimi allez bande toi na mbanda kate ba me massacre boité Sarah. Toza déjà na Kinshasa. Hein? Tiens, boy, tiens, n'angambo. Bino batu bwana Kinshasa bolinga nani. Webi valeur à ça qui oteke ba mimango. Il faut ochango bofendi wana amonana. Et puis à original. Webi prix na. Bonjour Sarah. Est-ce que webi prix na? Prix na ngonde na habité. Oza malamu Sarah. Abosa no lata ba bijoux hein. Mais yo les kambuya bijoux oyo Sarah, les kambuya bijoux nazo pekisa yo tika bijoux e fanda, les kambuya bijoux yo ezo sala malamu te tika bijoux e fanda. Oui, bi prend lunette na lati. Fandanan, besoin na place pour na respect na yo. Ete maman awa to ambanda kate photo mema ba ninyo boy. O mesana te ça va. O mesana te. Ivanda na ok. na WhatsApp na voyage. Ok.
C'est trop cher, t'as dit. C'est trop cher. Ouais. Sarah Quand Tola. on a une caméra, on a tout na balai, donc ça coûte. Olobi et Kosoma na caméra na biso nyonso. Ba caméra, balai, douane, tout européen. Est-ce que Sarah, oyebi que les gens aussi te reprochent trop pour na oetali vantar, hein, Na Sarah? ma vantar, ma casse, ya rolega tali. Yo, kokangata. Eh, abna vantar. Mais pourquoi ozalaka vantar, Sarah? Parce que na ebete mozuya pasi ayeba kabozuya ya baninga na komi kitsa ebele ebele. Saketch na ngana moneti ba négligeant. Ba pusi nini liboso ba bosani ke mesa o pe fe mona ne mona na ngoti. Mais ba pusi caméra nyonso liboso. Ah wana yo zoloba na réalisateur, wana bisote? Ouais, réalisateur pour na auto la vidéo. Na ba tio retour pour mona. So ba fungoli biso mesa o veut dire e mona na te. Na monde ke na biso na. C'est que Montréal zo ba disposition nyonso. Ba disposition ça les faire fungola biso. Parce que apena to banda bena boulot nde to bandi siko na éviter ceux qui il fallait to zala boye mais boulot pena siko to lito banda awa Sarah Tola na tuna kio on te reproche trop pour na makambo etali lolendo vantar mozu ya pasi ayeba kapasi ya baninga na ye na bisiko ya uti mais pourquoi vantar wana et continuer kaka de pa na yo Sarah Tola et pour nanga et deuxième pour nanga. Ah, deuxième pot na yo. Ça ok. Et alors un rôle nanga. Ah, le rôle. Ah, ok. Tellement na comprenant ba africain te mais précisément ba congolais ba linga élévation mututé. Ok. So mutamati ba koma na posa ba bambaye. Et puis ba linga mutu ala kisa o azana ngote. Ok. Et comment orgueil. Ok. Parce que le cas ya ngonde choka bango. Na commence à orgueil fois 1000 pour na bi ke choquer bango. Mais au moins peut-être que non derrière ça on se crée un problème Sarah Tola on se crée un problème bah tu es belé les loba comment peut que loba est belé au moins peu derrière ça les gens en profitent pour parler à mal les noms de Sarah Tola il y a même bah tu me soucies bah qui n'a qu'au simba même tina dignité na yo tu peux pas abandonner ça te kotika fanta te non tika te utala film Niger ma pas ça. Et c'est pas ça remonter à ma vie normale. Non, ils ont rôle na balade ça ba film toi ah ka monter à ma vie maman. OK. Donc là ils ont rôle nanga. Na mona rapport wana on dirait touchara ba te belé. Ya on a vanda ka wana. Mais muto aza vanta abeta le passé na été, abeta souffrance na été. Na abeta ngo. Et puis naza parmi batu oyo baba sera 1+. Pour na bandeko oyo bazoleka na ba moment difficile ndenga pe na lekanaki. OK. Ko faire voir bango que non, ils a fait du monde so il le la linzala. OK. Ils a fait du monde so zanga sika ovanda. Demain ou après-demain nzambe akoka busoma ya misu. OK. Voilà donc na loba ngo na sala ngo na banda ko loba yango pour na ko réconforter bato na tiki na se. Mais ce qu'on bat comment comprendre mal parce que on le rôle à vantard donc on comprendre que on des points faibles na bango na simbika place wana na commission on score rôle comprendre tozi papa na biso mundweri oui tala rôle à mundweri ya epé vantard ya kindoki Mundweri. Voilà que son âme repose en paix. On se comprend. On a peine à comprendre que batu bakoka élévation na ngate batu bakoka élévation mututé. Na simba ngoka wana. OK. Et voilà. Donc à part maramba ba vanta wana naza parmi ba chroniqueur tout ya Congo. Oh baba kisi 1+ na média internet izanga. Na ndenge nini 1+ oyo donc obakisi na ndenge nini parce que na biso 1+ ango. Je suis la seule chroniqueuse au à côté ici ba émission ya formation en ligne na entrepreneuriat na réseaux sociaux ya ba congolais c'est moi. Côté kuna peut-être na côté kuna peut-être na voilà clash to kutiango analyse to kutiango c'est tout le monde a sa analyse mutu to clashaka mutu to fingara bêtise tout mutu to yambara mutu na plateau to sololi mais formé ko baxela batu 1+ maman moi benga lobe abisara malgré ma baignance tout batu ba olati songa na mona ngote na mona ka bolamu parce que na banda kotinde la bande ko na ngambo na Kishasa. Mais ba ko conseil la ngo commerce té. Na tali bémission na OK na avec $100 muta koki ko s'en sortir à cause de la business. Na bi non nzambe pambola moi sur.
na bengi bandeko na nga na tindeli bango balienga bi bozo sima mbongo bozo ko travailler te pourquoi botalaka mwana mwasi o ba émission na ya formation bo comprendre que $100 wana bo mona ngweze lo côté $100 eko bakiselo mbongo eko komiso pe millionnaire il suffit kaka ozala très bien orienté. Voilà pourquoi nga na sala ki formation en ligne o nazo encadrer ba mama o batu ba futara $150 pour na privé, $100 auto salarana batunions tout na Zoom. Alors je suis la seule fille au azana kati ya média abakisi un plus na réseaux sociaux ba congolais o izalaité. Voilà. Izanga. Merci Sarah, mais le coup là au touché aspect wana na o Italie ba formation na yo en ligne na kanisi ndeti to tikala nanu ana o Italie makambu ya formation na yo en ligne oyo namoni je dois toucher na 2-3 points makambu ya arrestation na yo ce qui s'est passé bazela ngo na émission mususu. To solana makambu ya entrepreneuriat oyo na ba formation yo pesa kabato en ligne ça. Ça va, hein, t'as dit. Oh. Yo batilo qui t'a bien fanna raro bandi suko kumisa hein fanna yo kenda kuna batela qui t'a ofani na plateau aux à l'aise aux autres mon pépé. Il se dit beaucoup de choses tout autour ya makamna yo wana ya entrepreneuriat ba formation na yo en ligne. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a appelé Sarah Azamobola Azanelo côté. Mais aujourd'hui, pour nous comme ça, mon riche, il faut que la riche. Mais au transmettre kabatu matière ni ne peut pas comme riche pendant que yo moko zali richeté. Avant na comme na makambu o yo mususu wana peut-être bisika bonito ko intérieur. Pour nous comme riche, batu na mutu na bango ba ebi il faut osala ba sacrifice humain. OK. Ba sacrifice de sang. OK. Mais nga na ebi sabino ko comme riche, ils ont un sacrifice ka manko. Le temps. OK. Pour ça, les camions sont essentiels en temps. Les temps, la connaissance. Ils ont un sacrifice. On est comme ils sont mutambongo lobby. OK. Et puis, le respect. La patience aussi. Oui. L'intelligence aussi, c'est ça. Makasi. Et qui cité? La connaissance, l'intelligence. Les temps, la détermination aussi. La détermination. Les hommes ramenaient mon tout pour qu'on me maïti à qui ne coco riche. Sans en attente, t'as dit, au localati. Voilà. Il y a un moment où les temps, c'est de l'argent. Mais bah tu belé bah tu gaspiller bah t'as na bango kaka na ba futilité. Na ba boîte azo gaspiller bata na ina makambo ezanga tina mais aoye bate ke temps ezambongo gaspiller temps na pour na venir na yo pour na ba projet à vie na yo bato ebele ba mona akozala mbongo eza ko simba kisi ya ko simba kisi te ba ko ika orienter yo bande ko ebele ba na besoin ba orienter bango mayele nzamba pesi biso nyonso to mayele me mutu na mutu ana sagesse na connaissance na ye na savoir na connaissance nzamba pesinga je peux facilement orienter mutu dans le bon sens dans le bon chemin ou eko ramener tia comme millionnaire. Voilà. Bref, on est ngala na bandara na bandité. Biso tout toi na YouTube. So babi ke biso tout toi na YouTube mais to vivre vraiment parce que bango baka na YouTube ngana na business na entrepreneuriat. OK. Voilà pourquoi on a évolué. Donc connaissance wana ya entrepreneuriat na business yango maintenant tu veux pas que éthique à la peau na yo moko tu veux partager avec les autres. C'est ça. Parce que so totalement bien t'as dit. Au moins la jeune fille a $1,500. Ma préférée a $1,500 à foutre avion qui est Dubaï. Pour qu'on a ba photo na Dubaï. Ba mona qui est pas qu'on a photo na Dubaï, yé pas qui ndaka Dubaï. Mais ngasko na yé bisa batuke, ozana $1,500, oko comme un millionnaire, oko comme un riche. Dubaï comme on kenda pour ça la bas conteneur. $1,500 et kobo télé bas conteneur na vie. Donc il y a un moment pourquoi nous avons une formation en ligne. Batubaki a une formation, c'est très important. Ba fille et belé ba koti na bango la distraction. Ta de binga biloko ezara kop na ngate ngana mutasuki ya maboko penda ya 2,000 francs. OK. Okanga suki makasi. Te bakanga nga. Ya suki na maboko ala ya na 2,000 francs.
Mais par rapport à moi, bah level auto comment nango auto comment peut mutakangi ou pour nga qui salon te ba yo kanganga. Na parlé. On peut essayer à $10 pour Paul ou kana mutoki na ye. Vous comprenez? Donc, et ça parmi biloko na baxi un plus dans la communauté que mutoko za la complexa mututé tant que wane lote. OK. Ba fi au mona ana mbongo te aka na $100 mais pour kabelo mo boizo régner. Azune bon on est nyo $60 et téléphone mo elo mo ezo yemba. Azune $100 wana je crois chambre azune $100 wana nyonso asomela ngo kabelo atikali mambo pamba au moins batu ba yebake Sarah pasomba kabelo régner qui a balayage wana Sarah pas nga na oteka ba balayage mais na chango te vous comprenez donc batu ba comme na niveau ya ko réfléchir grand que aotala lelo te tala lobby éliminer ba dépenses inutiles canaliser ba mbongo na yo canaliser ba mbongo na yo bomba épargner mbongo na yo bomba ngo po o batela lobby na yo. Sacrifie-toi pour aujourd'hui pour lobby kuna ozana vie moko meilleur. Ko se sacrifier na vie à lelo ezanini. Nga na passé nanga na epinde basomba kecha cherté. Na epinde basomba eloka cherté na zola tara ba roba maputa. Pour la facile pour la botonga. Ça moins cher. Au moins bana batanga classe na meka koluka mbongo na meka ko économiser. On a ça qui sacrifice on a tout ça là il y a 2 ans passés. Voilà par résultat na lelo parce que na canalisé qui. On se comprend. Parce que ma biloko wana nyonso c'est important to sunga communauté to la communauté ka ba clash te. To la communauté ka bêtise te. Communauté zo mérité to sunga bango pe. Ba avancer na pensée. Batika convier, batika kolula, ba lukala. OK. Donc c'est un peu ça ma vie. Donc ce qui veut dire aussi j'en profite dans ma Kambusara à lobby mes frères et sœurs et surtout mes sœurs. Au monde en moi si tu gagnes $1000 le mois au fin d'un an poto par exemple tu gagnes $1000 le mois mais le coup là iPhone 13 et bimi et ça 1000 et quelques dollars tu prends le 1000 et quelques dollars ou bien le 1000 que tu gagnes au tchango na kati ya téléphone pendant que ce téléphone là peut-être est quoi porter ni et l'autre côté à part les Snapchat les TikTok na ba vidéo ezanga motu na makolo. Il est temps l'entrepreneuriat yangoyo le business ça peut vous aider avec le 10 francs que vous avez avec le 2 euros les 2 euros j'allais dire que vous avez vous pouvez faire plus. Vous pouvez aller au-delà. Mais ça sera idée wana nano, idée wana il y a entrepreneuriat na kopé sabatu baba formation en ligne. Ça vient d'où Sarah? Aux yango wap pe elokonin et motiva yo vraiment aux ala ozwa likanisi wana ya ko partager connaissance na bandeko. Na tala réseaux sociaux mobimba. OK. Oyebi tango batu baloba oyebi histoire na biso etikala ka mamutu to sala etikala. Ouais. Mais na tala ke demain ou après demain tango histoire na biso etikala. Ba tchangata parmi bato ba portera un plus na média. OK. Ba otanga nga na buzoba na zalaki. Na clash na zalaki. Mais et comme na place moko ezala positif na zalatanga moko. Que malgré tout ce qu'elle faisait sur les réseaux sociaux, mais elle a été parmi les journalistes au Babakissa un plus dans les médias congolais. Et tellement na na moi dans na ya bien, na moi connaissance ya ko expliquer, ya ko orienter batu na mabele non seulement dans le business et je me suis décidé de me lancer aussi sur les réseaux sociaux. OK. Mais la plupart ya ba genre ya ba émission ya bongo tadi za la kaka na ba étranger, ba camerounais, ba sénégalais. La communauté congolaise est beaucoup plus fichée dans les futilités, voilà, ba bêtises. Et voilà pourquoi je me suis engagé dans la lignée Oyo. Il y a la formation en ligne. Voilà Sarah, mais dernièrement j'étais avec Babande Komo, qu'on a kanisi, toi qui n'a pas tongé wana, na lokolama. Il nous reste juste 10 petites minutes parce que peut-être 30 minutes déjà, tous en 20 minutes. Tofandi na Bande Komo na lokolama wana, qu'on a pas tongé. Bazo koyebisa biso ete ya 80 mamans qui réclament bambongo na bango. Baya na média. Ça, c'est sa question. Ouais. Sarah Tola, na ba formation na ye a escroqué 80 mamans mbongo. Oyo azo singela bango
80, 50 euros, 50 euros, 50 déjà euros. 50 euros, c'est faux. Mais tu as une question. Aux autres pressés, il y a deux questions. Vas-y, Yaya. C'est vrai, et ça n'a pas maman au bazo ko réclamer ba mbongo na bango et pas na yo, il y a ba formation ba futaki jusque là na ba bazui et résultat ya au baza nango besoin té. Résultat nini ba oza nango besoin et puis c'est faux. 80 maman on ba utu wapi parce que banana bandi be mission na ba formation non na nous na gérer 80 maman té. C'est ko 80 on ba utu wapi. Et pour votre information ngai na formation nanga na senga batu mbongo te muto futa ngande pona peso maelo ngana nango. OK. Na senga batu mbongo te so futinga so za privé au futa nga ça $50 to bandi na to ça ka 3 séances donc 3 séances on les a 3 fois au pona na 3 fois on a so to ça la par semaine ba moko par rapport à ba tempé surtout ya bandi on a so ba diaspora misala ako pona te maman Sarah to ça ka chaque samedi 3 séances. OK. Au footinga ça 50 bato to ça na ba on a zoom ba futa à $100 to kutani biso nyonso to mettre ba close dimanche à partir à 17h to kutani na réunion to bandi formation parce que bon ngo ba escroquer ndengeni. Voilà, merci Bandeko Balandi à émission au le code de bonne conduite. Je pense que Toyepsa Kibino, Sarah, vous avez promis que Boko Mesanaboye, awa des fois Ekobando Zala justement les analyses sur Babiloko Oyo Oyekoki ko apporter en plus na ba vie na bino na société na musala o tozo ko sala na ba foyer na bino. Voilà pourquoi tozo continuer ko proposer bino Babiloko Oyo. Ce que nous faisons ezalaka uniquement ka pour na bisoté, c'est pour vous aussi, c'est pour vous aider aussi ya ko kende ya ko avancer. Depuis que Sarah tola obanda makambo o ya ba formation na yo en ligne et tout ba résultat nango ba retombé nango ezananu ndenge nini. Est-ce qu'il y a des résultats positifs par rapport ya ba formation oyo déjà ozo ko mener et puis déjà ça fait combien de temps oyo ya formation? Ouais, bandana bandima ba formation. OK. Ils ont déjà 2 mois. OK. Alors tout ça ba résultat est positif parce que toi na bateau babandi déjà au sa business. OK. Parce que awa tozo formé na bateau à sala na no business té. OK. Mais tozo orienté bango na business. Bateau pe basala ra business mais ba koya pas en pamba. Tozo pesa bango ba stratégie à ko maintenir business na bango. OK. Bateau pe bazala na kati ya business mais bazo ko s'en sortir té. Tozo orienté bango na orientation ya malamu pour na business. OK. Donc, voilà. Voilà, mais Sarah aussi une question qui monte là à moi yako tuna yo comprends-moi justement na tuna moto nano asala business te alingi abanda business ba stratégie nini oye akoki kozala na yango pour abanda business na ye à se lancer très bien. Na satanda été na question oyo mais merci pour tout ningango. C'est siko pona yo kanisaka no ba mitu ango ezaka kale. Tadi munoko wana ochelanga te mama tozo sola makamwa sérieuse munoko wana ochelanga na lobby yo kanisa motu ezaka kale mama nous avons eu la grâce d'aller à l'école ya ezana bande ko misusu oyo ozomona bazoleka na ba etando ike awa pour que les enfants le personne suive ces émissions il faut aya na kofinga sarayo munoko mabe bon de livre zoba ce qui a 8 ans ya kofinga et kopesa bato moyen ya kolanda mais sortir c'est ce que nous appelons la matière katina biso obimsi matière et belé so pesi bango kayena big mama baokima. Voilà, donc c'est un peu ça, donc ce qui veut dire que air total à makambu yo sala kana simana yango il y a des questions au biso to komaka et puis ça reste gravé dans ba mémoire na biso. En tout cas merci Tadi pour la moto alinga banda business déjà na on bana des angles rapidement moto azana lo ote mainga banda business na moto azana fond ainga banda business voilà moto azana lo ote alinga banda business ozana fonte menga na oyebso lelo ke ozana fond. Fond ezaka mbongo te. Fond eza cerveau na eza fond. Temps na eza fond. Maele na eza fond. OK. Et parce que ceux qui lelo za na téléphone na yo, téléphone na eza fond. OK. Muto za na lo to lingo s'engager na business, kota na réseaux sociaux, kota na ba page nyonso ya ba point de vente, ba page ezaka ba ya ba vente, ya ba achat.
okoti na kati so oza neti na telefone na connexion na okokota na kati kuna omona bato bapibliaka oteka bavoiture yo ozwi voiture ya moto wana oyo apibliaki yo mpo reposte opiblie yango soki client amonani osali pont okomi loka commissionnaire donc osali pont soki voiture wana ezali ya 50 000 $, oganye mbongo ebele epesi yo fond obandi mbala moko commerce moto opoza na fond na yo olingo banda business premièrement oza na besoin ya kombo ya boutique na yo ya business au kosala nga ezaka sarato la business deuxièmement il faut avoir un logo pour ton business s'il vous plaît deuxièmement il faut avoir un logo pour le business troisièmement il faut zala na boutique ou page Facebook oyo place obanda ko exposer ba produit na yo troisièmement il faut kosala eloko babengaka kopanza sango nde tolobaka kosala promotion ya business eza ndenge moko na miziki te promotion ya business yo moko fo bando oyebisa entourage na yo quartier ovandi baconnaissance na yo na mosala place osalaka oyebisi bango désormais leo nakoma oteka maputa bazala informé ale obandi kopublier obandi kobooster obandi kopublier pour que eramener yo baclient donc eloko nyonso tu olingo sala pour un business il faut dans le combo ya business il faut dans le logo pour la business na yo il faut dans la page ou boutique en ligne parce que le business est en ligne mais ce que bazali na moyen ya kosala ba business en ligne te Sarah tu vois pas que baza limité kosala business en ligne ça demande pas un moyen ndeti biso par exemple tout le monde a Facebook ndeti biso batoto ndeti naza na mbunjuma ikananga kuna nazali na kwilu kuna na bandundu ou bien naza na mbandaka na boteka kuna na ebite na kosala ndenge nini pour que business nanga et avancer non il faut avancer tout simplement quand so sali business en ligne business à lelo eza en ligne bref on est lelo nga so na poster lelo nanga omona ba client ba sombela nga kabelo tina bunya dernièrement na otochela mususu na CA eke bunya on comprend c'est que business en ligne ya monde zo promouvoir lelo ki business pour kaleza ki net ne na sombi ba perruque fona teka ngona boutique mutabunya oyeba ndeni na oteka perruque c'est difficile. Donc, il faut business en ligne. Voilà, Sarah. Est-ce qu'aujourd'hui, il nous reste 1 minute parce que nous avons Mikolo pour nous temps. Ouais, nous avons vraiment, voilà. Batubakoki ko sala ndenge nini pour le lo bazwa contact ba luka moye bakota en contact na yo pour na ba orientation pour na ba union so bazana mbongo. Baza limité ba famille pe bandeko ebele na poto ba famille awa na Afrique biso batu ya Afrique to sala bango mabe mingi to lia bambongo na bango ebele batinda bambongo ba misusu bakanga ba photo ndaku o ya yete yaya azana poto atindeli mbongo me azui ba photo ya ndaku ya mutu moko atindelaka ye ba brique ya bato kutu ya ebité atindaka et à la fin de la journée so ndeko aye Kinshasa awa ebele bazo piquer ba crise ebele ba sala ba AVC par rapport ya manque ya confiance oyo bandeko ebele ba famille insensée excusez o bazo ko luka ko détruire ba misala pasi bandeko na bango bazo ko sala ba sala ndenge nini po bakota en contact na Saratola pour que ba bénéficier na ba service au nyonso yozali na yango na maboko Sarah. Papa t'a dit il y a des business gestion à distance. Pour na ba diaspora pour éviter makambo utubeta awake bandeko balia bango mbongo bandeko basala bango boye so yiba na formation toko orienter bango na ba business so ako girango à distance ezala mbongo ezala nyonso ako bando girango yemoko eza vraiment possible. Mais ba stratégie à arrêter pour ça moyen même à moi deux batu bakozwa ntuaka ezate il faut kaka bakota en contact avec l'administratrice que vous êtes maele tadi maele bakabango oui mais maele bateka surtout maele business. Combien on paye déjà pour s'inscrire? Pour s'inscrire, et ça $100 pour la batunyonso. Pour la formation en privé, ça $50. Abonnement, et ça 3 séances. Voilà. Merci. Bon délivre, c'est par ici que nous mettons fin à l'émission Oyo. Après cette émission, vous allez suivre encore un nouveau sujet. Mais justement, un message à Souka. Oui, je sais, je vais pas finir. Donc, nous serons justement sur ce même plateau
peut-être décor et qu'on changer mais au moins tu as même plateau pour continuer émission nabiso avec Sarah Tola une façon il y a aussi ça journal lelo en bonté. Dernier mot et puis dernière parole pour la émission lelo Sarah. Ouais, dernier mot nangai na lobaka pour na bande konyostu o babande kolobela pour na Alibaba. OK. Comment commander sur Alibaba? Au côté contact na ba fournisseur nini. OK. Mais quand ko ça la bango émission mo ezaki gratuit. OK. Pour na décembre, moi à décembre oyo mbongo sur kilaka. OK. Yo mto sara business rango ko bando sali ba commande na Alibaba ba marchandise na yo tito comme na ba novembre ozala na maboko et décembre au sala mbongo eza magité eza facile il suffit à oser. Alors bande ko belé ba sepela ki na idée wana mais ba moni ndenge ya kokota na kati ya Alibaba te parce que to ana des sites oyo et pe sara biso biloko place ba fournisseur baza to ana AliExpress pour Europe toza pe na Alibaba pour na Afrique. Alors bandeko ba comprendre ki te to bandeko ba comprendre mais bazolinga ba yeba mieux to na orienter bango na tia bango en contact na ba fournisseur eza simple bo effectuer ka ba abonnement na bino parce que ba fournisseur wana baza bato yo batekela biso biloko na prix ya bien. OK. Et là, on me soucie qu'on somme 0,5 donc il combien à $1 mais à côté quand $30 au moins un niveau à bénéfice donc comme un millionnaire ils ont un sacrifice humain ils ont les caca. Ceux qui ont bien orienté ont déterminé en tout cas comme un millionnaire sans problème, sans Bomamoutou, sans Simba Makila Batou. Merci beaucoup, voilà. Affaire Alibaba et Sarah Tola, affaire l'escroquerie, il y a ma formation, affaire il y a makambo nyonso ezoleka na réseaux sociaux contre Sarah Tola. Je pense bouti kozwa explication claire et nette et pas ya yemoko Sarah Tola. Bokoti en contact numéro ezawana eza affiché na se ya ba écran na bino. Elle est ouverte avec tout le monde. N'importe quelle heure à koyamba téléphone, mais ça veut Bobo Sonate que c'est une femme mariée, bah heure tardive à koyamba. Si c'était pour nous les célibataires, peut-être on pouvait répondre même à minuit ou à des heures. Mais comme c'est une femme mariée, bah heure tardive, sincèrement, n'appelez pas, mais vous pouvez appeler Sarah Tola. N'importe quelle heure pour Lukamoye à accompagner Bino, à orienter Bino na business na Bino. Bon délivre. Donc abonnez à et puis te koutani balasima. Allez, merci.